Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, Bandeko. Bandeko tout, il y a beaucoup de TV. Bandeko tout, il y a Starnet TV. Bandeko tout, il y a Elena Gas, il y a News TV. Il y a Maman Déboulonné TV, le Sako. Awa, Dekonabino, et pour le défi international de peuple démocratie. Bon, minute elle est belité, mais il y a qu'à pour la Kounoubalan. Il y a qu'à pour la s'adresser à Kofira. Au Benga, Kofi Olomide. Voilà, donc, chaque chose a son temps. Et puis, Nabitumba, on est tout ça dans le Siko, Bandekonangai, tout Zali na Kanda, Yakosakana, Tendenge, Mboka, na Zali Kokemena, na Mobulu, Oyo, complicité d'alliés internationale et alliés internationale, et puis local même, na Batloka, Félix Chilolo, et puis na régime Oyaye, régime ya, Oya, tout ça, la régime ya occupation. Donc, tolingi distraction te bandekonangai tolingi distraction te tolingi peuple azala concentré pour la libération totale ya mboka wana. Donc biso ba tout ça ko bundela bino bitumba oyo tolobi boye Kofira toyebi bien que olinga ba congolais te. Oui, c'est vrai. Olinga ba congolais te parce que tu es un étranger. Tu es d'origine béninoise, c'est pas béninoise ou guinéenne. Donc, aux Andés, Mogona Bapayagno, c'est le quoi, Paul Kagame, il y a Rwanda, Hippolyte Kanambe, alias Kabila, il y a Rwanda, Museveni, il y a Ouganda, et Uhuru Kenyatta, il y a Kenya et consort. Donc, Bino, il y a l'amboka na biso pour profiter na mabele na biso, to former Bino, to pesa Bino Mengo, boyi ba biso, bo piller biso. Alors, yo, olingo yo kate, olobikaka, il faut qu'il y ait déranger la diaspora. Yango tolobi boy. Qu'il y ait la diaspora. Qu'il y ait la France. Pour bêta na petite salle mokoboye, il n'y a rien du tout. Hein? L'essentiel kaka au bêta pour essayer de distraire, de désorienter le peuple congolais, le peuple zaïrois. Mais aux autres désorientés, les Congolais, mais pas les Aïrois. Donc, il y a un peu de peuple Mokonzi, la diaspora unie, et puis, la armée fantôme, il y a des fantomas, tout le monde que ce que vous avez Liwana yo, ce que vous avez parce que tu y bien déjà la masorio, bazo boziki, Liwana yo, et tikali ya ko compter la bajo. Donc, yo lingo ya kokufe là na aider Nova, mais kokufe la pewana parce que toko bimisa banzoi ebele, pe toko ya ebele place wana. Donc, yo na ba pratique maléfique na ningo salaka, ningo zobozi a lobby, to yebi yango sikoyo. Au lieu que okima au lieu que o violer bana ya mike, ningo zali violer sikoyo na ba pratique na yo otinda kazobo izia ke negozela yo bakadavre ya bana mike pour violer kabango pour ça la ba pratique oza ko sala wana mais likamnyo ce que les bandits nango tina sukala yango. Alors esprit démoniaque wana ozali na yango yozo ni yo kufuna na maboko na biso tokozela yo lobby samedi ya le 17 septembre oyo okomona banzoi tokoya ebele wana pona ko sambusa yo ko mutakalize una ndenge yokoki po to monike o komi ko lekisa. Mais peut-être nenga rapeto to mona to observa ko ozalaka mutu normalité on se divise en deux. À un certain moment au commis démoniaque, à un autre au zone normal. Mais biso toko suki sayo parce que lingo kufa ba mikene ko ya kotanga pardon bokomi ko lingande ya kufa maboko na biso. Donc na ba minute na la ki nango ka yango ya muke 5 minutes c'était juste pour mobiliser toute la population de la diaspora unie boya lobby samedi ya le 17 tokuta na biso nyoso na Edenova pour notre ceux qui s'accofira parce que tout le monde a commis Alexandero hein azali ko tenter biso na banzela nyoso bien que tolingi to comme na niveau wana te mais
il ne va pas nous distraire. Toko achever, yes, il faut achever. Après, parce que la libération de notre pays est beaucoup plus importante que la personne de Kofira. Ingeta, merci beaucoup. Ingeta, on est ensemble. Il y a Edi Bolombo, préfet international du peuple de Konzi. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ingeta. Ciao.